Et là ici que vous avez accompagné gouverner na biso oya zali papa na biso nyonso. Et là on a reçu na bino vous allez na kimia et puis boyo kamaloba oyo mokonza koloba. Bana kaluka oye. Est-ce que awana kaluka tembezali? Tembezali? Na koloba boye. Kaluka ezali quartier d'Angaï. Boye bien. On a la banda. Na bandi kokota kaluka na zana na mbula mitano. Tokati makelele, tokoti kaluka, tosakani na pokwa tozongi banda. Donc tokola na bana ya kaluka esika moko. Kaluka ezali quartier d'Angaï. On a bandi boye. Est-ce que na kaluka tembezali? Tembezali c'est hein? Voilà. Alors lelo turubaki tokoya kotala bandeko pe baninga ya quartier Kanloka. Toye kotala bino pamba te tozokaki ke pasi ezali makasi surtout na mai matali mai ya komela pe ya kosukola. Eza boye te? Alors yango tolobaki tokoya totala bisika nini tokosala baforage. Oyoki nde nalobi? Yango wana tolobi toya pe toye pe lokola bomoni tosi toye. Nakoloba lisusu boye. Bomoni nga nalati masque. Nalati masque? Nalati hein? Nakiti yango mpona koloba malamu. Maladie ya corona ezali kotambola na mboka. Eza teke maladie wana eza kotambola na mopepe te. Biso nde toza kotambola. Toza kotambola nango. Toza kopesa baninga baza kopesa baninga. Donc esengeli tomibate. Po tomibatela malamu esengeli tolata bamaske. Eza na solution oyo eleki masque na makasi ezali te. Parce que olati masque omibateli yo pe obateli baninga mosusu. Soki yo sozi maladi mpo nobatela baninga esengeli olata masque na yo pe soki nano ozwi maladi wana te ozwi bokono wana te soki ozwi olati masque na yo okozwa yango te. Kolata masque ezali malamu makasi mais ekoki te. Esengeli ntango nyonso kosukolaka mpe maboko na yo na savon na mai. Ovandi osukoli maboko parce que oyebi te nani osimbaki eloko nini osimbaki. Kamuso bisika yo osimbaki moto oyo asi azwaki bokono wana ye mpe asimbaki esika wana mpe yo mpe oye kolata maladi wana. Esengeli tobibatela tobatela mpe bandeko oyo toza na bango pembeni. Boki nde nalobi? Mpona yango na osenga na bino nyonso bolataka bamaske. Bachef de quartier bazali misato. Nasengi bapusana baya liboso na ngai esika na zela. Bon, nalobi boye. Toyaki kotala bino po totala bisika nini tokosala forage. Mais lokola bokono eza kotambola na mboka esengeli bomibatela bobatela mpe baninga. Donc nayaki awa na mwa bamaske oyo na opesa bachef de quartier bapesa mpe bandeko mosusu balataka po tomibatela. Parce que tokoki kosala nyonso soki santé ezali malamu te ezali kaka pamba. Donc esengeli tomibatela makasi mingi ya koloba ezali te. Tokokata masolo awa mwa moke po tokende kokontinue yango bisika tokotala epai wapi tokosala ba forage po ete bana kaluka
bakoka kozwa mai ya komela mpe ya kosukola ya malamu. Merci.